It's going live. Sit. I can't see it. Des ouvriers et des paysans, Okay. ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, que l'on vient nous armes dans nos mains. Car ces péripéties sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart. Son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais, ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et pas Yabandeko, nous sommes partout dans le monde. Vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Avant de la émission, la bisoto, l'andana de vidéo, oyo. Bon, on a besoin de la vidéo after this video. Thank you very much. Le grand défi, mon prédécesseur avait raison en tout cas, c'est d'être bien entouré. Le grand défi d'un dirigeant, d'un leader politique, c'est d'avoir une équipe qui peut l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Parce que, vous savez, là où il y a les hommes et les femmes, il ne manque pas de problèmes. Donc, il faut gérer ces problèmes. Bonjour, welcome back, welcome to. Nous venez de suivre les images. Vous montrez le président Félix Tshisekedi. Il est mokondeng à lobby. À lobby qui est vraiment très difficile pour nous diriger Mboka. Alors vraiment, ça me fait peur. Donc, Nazomona, tant que le président de la République ou a dirigé Mboka à lobby que Biango Monique, le président Kabila avait des difficultés pour diriger le pays. Alors vous continuez quand vous chakaba makelele, vous distrayez, n'importe quoi. Alors vous ne savez pas les enjeux. Il est un président. Pour le moment, il est le président. Mais le donc, exactement pas si quand tout le monde a la présidence, tout le monde comprend vraiment. Dossier maison préfabriquée, on voit que Mbongue Bimi, le président de la République, n'était pas au courant. Son conseiller signe un contrat au nom du président pour une sous-traitance à la MIBA. Le président de la République ne savait pas. Les ministres de la décentralisation de la défense et quelques députés vont à Minembwe installer un bourgmestre avec un ordre de mission officielle. Le président de la République ne savait pas. Son conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption, attrapé main dans les sacs, Fachi Béton, n'était pas au courant. Son conseiller chargé de la communication passe à 2 reprises sur TV5. Il fait le chéri-chérin. Fachi ne savait pas. Un ambassadeur se déplace à l'est du pays où malheureusement il est tué. Le président de la République n'était pas au courant. Son équipe chargée de la communication répond à un communiqué de la CENCO. Le président de la République n'était pas au courant.
Alors notez bien, il a un directeur de cabinet, un DIRCAB, 4 DIRCABA, 7 représentants, 5 conseillers stratégiques, 25 conseillers spéciaux, plus de 100 conseillers ordinaires. Il a 4 directeurs de la communication, plus de 2000 personnes, personnel du cabinet. Malgré ça, le président de la République n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Talaba non moi bato azanango. Azana directeur cabinet moko, azana 4 DIRCABA, azana 7 représentants, azana 5 conseillers stratégiques, 25 conseillers spéciaux, plus de 100 conseillers ordinaires, azana 4 directeurs de la communication, plus de 2000 personnes du cabinet au yazana bango, mettant ba osala ba makambu, azozala kaka au courant ya ba bloko ote. Alors na omono nde makambu zo de kana Congo ndire zaka ndire ba sa biso makanai. Alors que tant aux hommes na Congo, si on investit avec $10,000 seulement par village, on peut avoir un forage d'eau et l'électricité par centrale solaire, na $10,000 à Pamba. Et 10 millions de dollars par province, cela fait 1000 villages touchés par province, soit au total 26 000 villages pour un total. Pour 260 millions de dollars seulement, aux Omonake, dans plus de 26 000 villages et communes électricité, courant, koti, makamute, silina maï. Alors, c'est quoi, bisoto au salangote pour nanini? Tant que nous avons la lobby na télévision, na mona. Donc, ma dossier bandi ya ba oyo ya makamba scolarisation oyo nenge ba détourner sur bon. C'est ba 500 millions de dollars na et donc ba montant on dirait za lukuta. Tala ba montant oyo détournement kaka. Donc mbonge bimi pona makambu ya scolarisation, ministre a détourné na ye. Président Zane au couranté, pour vous aller au couranté, ça passe, et qui tient à directeur, à détourner, donc à détournement, à détournement. Voilà, vous avez vu les vidéos, le président Félix Alobi, qui a comprendre, voilà pourquoi le président Kabila avait des difficultés pour diriger le pays, parce qu'il manquait de bons collaborateurs. Cause à la collaborateur, il y a président de la République, cela veut dire, il faut au salaire locaux, au salaire que le président a échoué. Mais nous, dans notre pays, c'est qu'on fait. Tout ça, que notre président a échoué. Bon, ça, et la population passe. Dans mon TV, gouverneur, il y a Norubangi. Azoro Lela, Alobi, Azora même pas fait à fonctionnement. Un gouverneur, il y a Oubangi, la province. Azora même pas fait à fonctionnement. Donc, Azora la difficulté pour gouverner Mbokawana, pour la même banzela. Attends 1 kilomètre à Kokate, pas dans Mbongote. La société est athée. Ozomona makambozo le kana Congo donc mboka na biso mbongo ce que yé mbongo ngokomi batu bakomi ko partager komi ya bangalo mbongo za population. Avant-hier nazaki na papa monga munele anglais awa. To so ana la bina ngaski na mboka na bino mbongo komi kokoma kokota na maboka population na compagnie question na été. Tina tuni la bimbongo comme na population de na bino parce que na yebi na parce que à travailler pe na Congo yebi ça la ba faire kuna. Basera ba ne ba 60 la bimboka na mboka na bino soki mbongo ye mbongo suka aka na bakonzi tala ba yebi que no tang mbongo yaka et comment na population te donc mboka moko toza ba malhonnête. Alors je m'y pensais na zaki idée ya ko kanisa na vani na kanisi na moni siko ke pona pays na biso bonga bien nde na lobaka chaque fois il faut tia kuramai to sala ba gikitili wana mais siko na singi na chef de l'état. Le président de la République, il faut qu'on nomme bateau bazamité mamalamu. Na bandela. Qu'on nomme kabatu o na gouvernement, mutu o azamote mamalamu, o azana besoin ya ko aider peuple na ye. La Bible zo banabiso donc ezana bénéfice qu'en donnant qu'à recevoir. Il a plus de bénéfices qu'en donnant qu'à recevoir. Donc mutu azam donc ba serviteur de Dieu a mis tema. Ya malamu oyo ayebi ke no songa na zui salaire nanga na salaire nanga na zui yango na pesa salaire nanga ipo peuple asala ba besoin peuple peut-être na pesa exemple être gouverneur ya ville na zui Gentini Ngobila aza gouverneur a zui salaire na ye
tant azui salaire na lokola a salaire ba projet neti na zandu salité zali banzele za ko beba na salaire na ye o tiango anje obungisi zo bato baza bazala o balabi que il y a des balanda ningi bibelobi il y a plus de bonheur qu'en donnant qu'à recevoir que aux salaire na yo moko tiango anje kozela kaka gouvernement te parce que gouvernement te réseau simbate yo ba foot parce que bino ba foot bino ba salaire na bino eratarate ba salaire ba individu normal de rataka siko lokwa ba salaire na bino eratarate aux salaire na yo o tiango anje pour yebisi population o eza salaire na nga na zui na bongiseli bino mo 1 km nzelo ozo bongisa malemba lo bato ya mitia malamu mwana babanda kosala sikoyo ke no mboka ebanda obonga nde nazoloba ke bagouverneur bobanda kosala misala na basalaire na bino eza te ke no soko ozwi salaire okotonga bouding ça ne sert à rien les pays n'avanceront pas comme ça il faut qu'on cultive mabele na biso ozwi muto aza chargé à culture ozwi salaire na yo ozwi quartier yo vandaka nde bazoloba bongisa quartier no quartier yo vandaka luka place onzele za mabe bongisa to relier banzia na ba province tant to relier banzia na ba province parce que biloko utala ba province ezoka moyen ko yaka na Congo biloko toko sala ka yango wana bato bazela mitema malambo et puis bakonzi bafuta taxe te ba biloko wana so bafuta donc il faut contrôler ba no sala ma régulièrement tozo mon ezo sala soni nde tozo le ba ke yo koti na 2 ans o koti aya eza pona ko yiba te il faut sala eloko yo et marquer bato obi ke non nga ba nommer nga ministre il y a agriculture peut-être ba nommer ministre agriculture bon si ko ndenge za awa ozu salaire na yo lokola salaire na bino ratakate okosoma ba hectare tango sali ba projet na ba gouverneur ezo ata yo somi na mbongo na yo osomi ba hectare na mbongo na yo pona kosala bilanga oluka siko nini ke gouvernement ezo solo mbongo ata après bobongisa ndenge wana boziba mamo ba ke no kosala bilanga pona tozo lona de ce que tu sais l'idée dans na Congo mutuno sa côté esprit ya agriculture na chaque maison na ndako na lupango na yo sombi kozaka te ko tunga ba béton partout na kata lupango o ba ciment cimentango no su otiki mo espace bolo na tandunda bolo na ta pondu tant ba ndako no su bo sa te loko ndengwana bozanga kolia bozanga biloko kolia te donc chaque maison bo comme kota ko lona ko cultiver esprit cultivation koti na kati ya vie ya batu esprit wana ya ko aider koti na kati ya vie ya batu payer ko kende liboso to longola esprit oyo to zwa ba coopérer ba voler ba komaka ba ministre tala na moni na mutu wana no bangalo ba na mboka na bango gouverneur wana abi José Makila pa za rasoki na sud du bangi mais siko asala nini kuna rien banzele zate bimisa mbongo na yo bimisa mbongo na o bino bo sala ba détournement donc tie ko na ba caisse na bino ba José Makila faut bokangama parce que moi je ne pense pas que ba mbongo faut bongisa no rien pour cela veut dire que président de la République balobiango awa ezo sala nga passe na kanda parce que boza miyibi na finga bino te mais vous êtes de voler eza qualification boza lango faut bokaka soni mutoza plus de 50 ans ba pesi au poste ozo a salaire ozo yiba ozo a salaire olingo futa batute siko moni nde bobimi polele siko bolinga président Kabila kanga bino pona boluka bolukele ba problème donc voilà siko makamutu ezongi normal président Félix Ndengazana il a compris il va vous arrêter alors kanga bino atabino bozolo bakiaza accompagner ezan nengwana il va faire des mandats nae ndenge bayokala ki azonga si pouvoir place azwaki makambe bana continuer nengwana on vous arrêtera au continent poste na yo ozo mbongo moni ke non ba nommer place moko bo directeur moko bo ya cabinet moko bo ozo salaire na yo ozo bongisa mboka na yo te to bano contrôler ba village na bino nyonso na monaki dernièrement tout matumwena amemi mo ba chinois ba ke no ba bongisa ma hectare na monaki c'est bien mais le problème ça la Congo ça lokola ke to ça la kasa ibale munene atozi mungo che yo kana te pourquoi parce que batba ça la misala te ko ça la misala ne na bike otozwaka ba salaire na biso bino bato ba salaire le kakate bino bato ba salaire o katakate parce que na kaka ba msomo na o soki 18 mois impayé donc na comment comprendre te ndinge mboka ngo ezaka mboka ya bato moko boye oyo bazaka kuna na Congo te que soki mbongo ye munde na lobaki na ngai est-ce que mbongo zo comme na population mbongo zo comme na population te parce que bozi mbongo bo sala makamu na bino moko eza bien te babilo kona no si bo salala benga ngo ba bien malaki bo tikango kimbuta yo ana kangami na Afrique du Sud yaka kisasa akangami na Afrique du Sud
Donc, peuple, il faut commencer à rouler bango, bo salara chef d'État, parce que bango basi bazwa qui babou ke mission na bango to bono tchaka sumbe le pas président de la République pour population ba bango. Et zande ba travailleurs wana ba collaborateurs à BNT. Tolobi ke ndenge zala ba gouverneur bozwa kambongo o ya salaire na bino soki bomoni ke bazo pesa bino na nte lokola ba salaire na bino ratakate please ozui mbongo ya salaire na yo otonginzela il faut que bana otonganzela ozi mbongo ya salaire na yo osala ata moi hectare d'hectare pona ko cultiver babilanga pona biloko zanga kate na kati ya village oyo zali to bandi ko sala biloko wana malembe bato omona population ko bonga passe bato nyonso ba Rolanda tout le monde va se biso ala na ba village mususu pour moyen tanga kombo des soni mais bato bazobeta tolo même si moi je ne travaille pas dans le gouvernement mais nazo yebisa bino ke na sala makambo ko leka kutu ba ministre na bino na ba village ya biso il faut donc comme le ba nigérien na Nigeria mutaza na poto tonga na mboka na bango na village mutaza na poto azo tonga yanga na lobby. Il faut tout reconnaître que ça a pour la qualification aux docteurs, aux ceux qui savantés, aux docteurs, on ne peut pas te nommer. Aux docteurs, mais aux esprits, il y a donné, on ne peut pas te nommer. Aux docteurs, ceux qui ont licencié, ceux qui ont nini. Aux limo, il y a quoi accaparer mbongo, ceux qui ont comme on ne te nomme pas. Il faut nommer les gens au monde que ils ont bien débat parce que bino besay wan bino boyaka na ba idée ya oye na ko finga président na ko finga ta na fingi bat ba bang ba bibu ze bo récupérer bo PC poste les aventuriers mais nzamba opini bino bo finga président Kabila lelo bo comment obetele maboko alors aussi longtemps que bo finga parce que bozolo ba na peuple que boy alors ils a bongote président Félix aya fungoli batino soumisu tofunga mamisu président lobianga na laxibino awa alobi ke eza difficile voilà pourquoi le président Kabila manka batu de la même manière azo manqué Nathalie Binoat basali ba détournement yaza au courant près de aza au courant tant déjà bambongo sebima pour ezana nous pas si ils a président à contrôler ndengeni à contrôler oui suivez zali nécessaire mais tant que ça la suivi au côté la montage européen de ce passage aza corrompu voilà moni malembe bateau ya mitema malamu IGF azo sala musala o bazan esprit ya ko aider mboka o bazan esprit que non ndenge za nanga muyibi place ne za prison oyibi bakangi yo baboto lio pe biloko na yo mbongo na yo bazuyango babonguseli batata banzela na pesi bino da pesa bino exemple moi j'ai vu Kimbuta ndima ki azaka mbongo na kisasa na tala yango na yoka lobaka ndimaka zoka mbongo pa bongisa banzela mais il a bouffé l'argent laisse-moi oui na zana ba preuve na osenga na un tel bala ezali et pas yebi na nga yebi te que Kimbuta bouffa ba mbongo mais botaka été il faut commencer à attaquer batuwa na ba individu bobosa na ba président de la République bobosa na ba président de la République pour rapport na bango parce que bazana tâche moko difficile bomoni président de la République alobi ngo mantaka kena na Brazzaville abaki nini abi vaccination donc vaccin de bino le bana français vaccin wana et ça passage obligé donc cela veut dire ba obligé ba tout ba reçoit vaccin non ba de tout mais pays non surtout au moins la plupart ba tout ba reçoit ba vacciné et ça ngolo tout oboyi ba roboma yo tout ça mawati muto abimsela biso mono vita kufit donc cela veut dire babilo kona yo ko le batike na miso batu non to reçoit parce que bango eza ordre yango na mona Congo so boye baraté eza mboka na yote eza mboka na biso mais eza dirigé par ba force mystique au bino boye bité nako tangala bino ba meke ba dirigeant mboka na biso nanko les anglais ba dirigeant mboka na biso nanko na ba makamsu bino boye bipété on dirige les pays parce que tout ça dirigé mais ce que biso ce que to hotel mandenge nini a émano chef d'état tant to bandi ko linga chef na biso to bandi ko sala makambo ya biso moko to bi bon ça va ndenge za awa président de la République Azam Majesté Tene Mobutu Lobaka, seul il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. Donc cela veut dire, peuple congolais, tout, il faut bien appuyer le président de la République. Pour le moment, c'est lui qui est président, c'est le président Fachi. Il faut tout peuple appuyer. Dans le monde, le peuple Bobimazia ko appuyer. Et c'est alors, bato bachaka biso ba loi o misiko boye baraté ba commandement o ba vocation o vous ne savez pas on peut même te tuer sur boyi ba commandement na bango na tanga kombote na lobaka mais ça ne sert à rien
Donc, que oui, le peuple va comprendre. Donc, ils ont un biso peuple, tout téléma. Biso peuple, tout téléma. Gouverneur ya ville à Kinshasa, bon monique azo bundana. Tout na mona ki balasi bongolo. Bongolo banda ceux qui wa 40 ans ezaka bizarre salité. Mboka ndenge ni. Nous allons gouverner bongolo za la salité pourquoi? Est-ce que mbongo ezate $10,000 na ba pona ko bimisa ba $10,000 pona ko bongsa mo banina bo kokate. Il faut que télémela biloko wana parce que na lobi ke na vanaki environnement ya mutalibo mais zaka salité. Lorsqu'on voit que les pays bazo vendre dans la salité, donc cela veut dire que on a déjà en a quatre pays baza baliboma ba comme sabino maboma sans les savoir. Il faut qu'on refuse biloko wana. Ndela na kimwenza eza ko beba ko bukana bolani gouverneur na bino. Bo telemelio yo gouverneur ya soki ya kalamu. Ozwi mbongo no anje obongisi banzela wana ale osenyango na gouvernement parce que bino bambongo na bino ratarate. Ceux qui ont payé ça, alors l'ongwa que donc ceux qui ont moni que nandimi pour que gouverneur a payé ça. Donc le problème c'est que so bino bozimbongo bon santé. Tala biso doza c'est pour mon à chaque fois. Pourquoi? Parce que toza la besoin d'éducation. Makambo kendaka. Toyeba ke mundela yebi mbongo c'est comme la population de mundela lobi nanga Dieu témoin. Avant-hier, non sur la papa moi yangla aza so na 70 ans. Abinanga mbongo c'est comme na maboka ya population. Nabana comprendre déjà ne comprendre expliquer bien parce que mbongo ce que bimi bino so bozuang babenga batu na yebi nazala baninga mususu ba sana gouvernement bazwa mbongo na ba 2h du matin 3h pourquoi boka bola mbongo ya batu ya population mbongo ko futa ba travailler bozuang comme ya bino mbongo sala ba projet bozuang comme ya bino to monina bolanda na LTNC nde basa mela basa msaba batu wana oyo ya maga gratuité enseignement pour nini kimuyibi. Est-ce que vous avez ata sonité que nga intègre passer na vandi bonheur lobaka on dirait bo bana miki on dirait boza ata bondoki yango ezala boyete. Ba petite chose à miki moi na so repeso $100 bo sala boy. Na na compagnie na Welcome TV na ça tant ezala ki sala na normal. Manager wa ba no futa ba travailler 3 mois house mbongo ma futa ba travailler te. Ozomon. Donc cela veut dire que mentalité on fait elongwa. Tout le monde a la mentalité le président de la République nommé Batu Oyo, Bazana un bon cœur, o alingi que non, a mis pesa pour na peuple naé. Asala musala pour na peuple naé. Azo ka salaire naé, a tient wanje pour na kusala et loko peut-être ko sala babilanga, o so ba hectare, ezate ko so ba hectare o tonga bande ko no o cha ba localité. Ba bloko na eza ba bloko kala. O so ba hectare o cha ba localité tant yo kufa ba butu lo ba banda ko ba no ba vanda ba butu la bango. Yang ba pour vous mona bandaka ba o bato ba rozwaka les ba compte randi bandaka bato bozwaka mbongo bochaka anje pour na ko aider population bolanda vidéo oyo bon na rozonga after this video mais yango na changa na YouTube te pour ezaba copyright pour o ndenge na Alexa et les kadigé na YouTube na partir à télévision. Alors Dieu vous bénisse, see you, thank you, bye bye. Na nini patine l'arrivée de Joseph Kabila, les sénateurs à vie, lui-même au volant. Atakuya hapa? Hapa? Atakuya hivi.